Mbote, bonjour, hello, bon dia, Nabino, bandeko balandi, rubrique na biso ya masolo ya vie, bino bae bomesala ko na biso na internet, na nzela ya YouTube na chaîne na biso Moindo TV, na Africa Telema TV, lelo masolo ya vie ememeli bino lisolo ya sika. Mais ya mboto bete lisolo ya sika to meka kopesa biyano na bandeko balandaki lisolo na biso ya papa Jean, maman Françoise na maman Jeannette. Ba musu balobi soki ezalaki ngai na kolinga te bana wana babokolela nga bango baye banga te. Bandeko musu babi est-ce que lisolo eza lisolo ya solo? Bandeko balandi totindaki équipe na biso ya masolo ya vie bakende komona bongo libota ya papa Jean na maman Françoise na maman Jeannette. Pour maman Jeannette aza na envie bandimaki bapesa biyano na mituna na bino na kolika na émission ezali koya bokozwa biyano na bino mpona nini bayebaki maman Jeannette esi bakoli mpona nini babombelaki bango ke maman Jeannette aza mama na bango te. Na kolika na émission ezali koya bandeko na biso équipe masolo ya vie bakendaki komona bango bakotiela bino baelema na bango bavoix na bango boyoka biyano bango moko bana bapesi masolo ya vie. Tant tobengi masolo ya vie eza masolo tozozwa na théâtre te tozozwa na film te mais eza masolo ezoleka na vie quotidienne ya bato. Bandeko balandi lelo toyeli bino lisolo mosusu ya sika mituni lisolo nini tokobeta toyei na lisolo ya couple moko evivaka na Canada na ville ya Toronto. Bandeko balandi ntongo babengi nga mpona beta lisolo nazwaki temps na réalisateur na ngai mpo toyeba ndenge nini tokobeta lisolo mpo eza lisolo moko ezosala mpasi. Couple wana bavivaka na Toronto bino bovandaka na mikili ya poto kuna na Canada bino mpe bokokamwa ndeni tobeti lisolo na bino mpo semeki abengaki biso leki ya mobali abengi biso abi mama masolo ya vie betela biso na lisolo toyebi te tosala nini. Bandeko balandi mwana mobali avandaka na Canada alingaka mwana mwasi mona Kinshasa. Biso basi tolingi mibala ya Facebook tolingi mibala ya internet. Mwana mobali alingi mwasi akrake mwasi na ye basololaka na bango de temps à autre na internet asalaka mobali asalaka pa mwasi na ye. Mwana mwasi yango azalaki mopanzi sango lokola nga na chaîne moko ya télévision en place na Congo ya Kinshasa. Chaîne yango mpe eza chaîne moko eyebani chaîne moko ya monene. Alingi mwana mobali wana na Canada bavivaka na bango. Mwana mobali alobi esengeli nakita Kinshasa nakende kobala mwasi na ngai. Bandeko balandi mwasi pa boyi te mpo alingaki mobali na ye. Semeki wana alobi famille na biso mobimba tolingaka mwasi wana mpe tozokontinue kolinga mwasi wana. Mobali avandi base prépare atindi mbongo sombaka biloko ya libala mpo basalaki deja facture. Mobali atindaka mbongo malembe mwasi mpe asombaka biloko ya libala. Mobali aye kokita Kinshasa. Mwasi o wana avandaka na mama na ye tata azalaka te azalaka kaka na mama na bandeko na ye. Mobali ntango aye Kinshasa ndenge ezalaka kaka libala aye adistricte facture ya libala amemi mpe libota na ye ekomi bango esika baodistricte facture ya libala bamoni kaka famille ya mwasi famille ya mama ya fia. Mobali atuni bongo batata boza na tata te po chaque fois tant tosololaka tobetaka kaka masolo ya mama. Mama alobi mama aleki alobaki mama kuluta alobaki nayoka ya batata mwasi te nayoka ya batata leki te nayoka mpe ya papa te. Soki nakomi sur le terrain nazomona bapapa te mpona nini? Mama bokilo
mama ya mwasi kaka na nesika yango apesa mobali wana réponse mwana aza yanga tata ya mwana sundola mwana na bokola mwana ngamu mobali wana mituni soko bokola mwana yo moko na mokola libala ata tata leki bandeko tata bakoki bazala te na libala mpona bokola mwana ngamu talaka ezalaki ja mokolo baza sur place mobali bakutaki ne poto bika bino mpe bata poto ne bozala kobalaka na ndo par intermédiaire mais ye ezalaki libaku aye kobala na Kinshasa basali cérémonie na bango nyonso bapesi biloko bapesaka ya libala basilisi na mariage coutumier naye okende na civil basali mariage civil na bango mobali asalaki 2 mois na Kinshasa baza na mwasi en bon terme mwasi aza na ye na l'église de réveil mobali aza na ye l'église kimbangiste sans problème mwasi akende na église de réveil na ye mobali mpe akende na église kimbangiste na ye bazalaka na bango na kimia mobali azongi poto nde kaka ezalaka bino bata poto nde boyebi adeklare mwasi na ye kuna kolala kolamuka eumelaki nango te yaye kopesa mobali mikanda atindi awa mwasi akotisi mpe na ambassade awa mwasi azwi visa babongisi mbongo mwasi asombi biye ye wana ye Canada ye mwasi akomi na Toronto yoyebi kaka apa ebanaki na ye en tant que journaliste tomonaki mpe na TV Sénégal alobi ndeko nanga mwasi fi yango oyebi tala ye na chaîne boyeboye mosi ozongisepeli makala ye wana ndeko mwasi ntango akomi na Toronto toyebi te minda ya Toronto ebougeaki ye cerveau to ndenge nini bakomi bazovivre bavandaka na bango kimia akontinue ape kokende na église de réveil na ye mobali mpe akende na église kimbangiste basaka na problème te bakomi kose préparé po basala mariage religieux po yebika bango bino kuna ndenge ezalaka mwa elamba wana ya pembe ebakisaka su mwa lokumu leteni na bino kuna bazokose préparé bakoni bainvitation tokosala ndenge nini ekozala esika ndenge nini tokende nde tozala na combien d'invité kuna soki na mairie soki na wapi bokendaka na maison soki civile ekozala lolenge nini ndeko nanga balandi mwana mwasi wana préparatif ya libala ekomi kotoka po basala mariage po basi basala nyonso ayaki na mobali ayaki na Kinshasa abali ye na mariage coutumier mariage civil basali ntango mwasi akomi na poto 1 année 2 ans nakomi okoma pene ya kosala mariage religieux mwasi bizaleli ekomi koboma soki ayambi telefone ya Kinshasa appel ya Kinshasa soki bazalaki na chambre ayebimi yango na salon soki bazalaki yango na salon aluki rubrique akekota nango na cuisine mobali mpe na sans arrière pensée po wana ndeko mobali abeteli famille na ye abandaki kozala na makanisa mabe te azokanisa te ke quelque chose ne marche pas entre mwasi na ye ke debi moko likambo moko mabe ezoya mama abengaka mwasi asololaka na mwana na ye alobaka na mwana na ye makambo oyo ye alobaka na mwana na ye mokolo moko mama yango abengi mobali nde ayambaki telefone kingandi azali po aza ndenge nasolola naye mama boni yandika mama boni yambika mbamanga oyambinga na yambi tosolola mpe boni santé toza bien mais papa nga nazo regrette mwana nanga depo akenda na poto mwana nanga azalaki na Kinshasa bandaki kosala apesanga mbongo alesanga asalelanga nyonso mwana nanga depo akenda na poto tozovivre sur bien te mbongo ya malongo ezoya te papa nalobi na mama na ngai mama bokilo na kasi oyo kaka kozwaka wana ya ndambu wana mwana nanga abandi mosala te ka oyo totindelaka yo oyo nga nasalaka makasi napesaka ye atindela bino soki mbongo eza tokopimela bino te mama bokila tomboki olobalanga bongo mpona nini
d'ailleurs na ebisio banda lelo bosana ngake na botela o mwasi oh mwa mobali lekele mama problème on a lobby no kaka bongo bosana ngake ngam na botela o mwasi bala mo mwana mwasi atuni mobali nini habite yoka makambo mama azolo apesi mwana mwasi na téléphone mwasi sololi na mama na ye o balobaki kuna e bango nde mibale basali nini ndiko balance tale sika mabeko mokota mwasi bezaleli ya mabeko miko s'empirer na ndako akomi kosala banko akomi kosala banko bino moyebika bino batapota mwasi soka akendaki na ye pa pasteur na bango e soka akende na église obonaka uta kayu e aye semule na ye mona cuisine asala nini alama basengele na ye koma ye moko asokola basous-vêtements na ye koma ye moko mwasi akosimba susu mama na nga toza na problème nini toza kimia likambo yango nini teko mwasi akoloba te mama na ye kaka makambo asololaka bayebi yango ye na mama mobali mpe tokomi kovande na motema mingi nakomi kobetela mpe bandeko na ye basi akomi kobetela mpe baleki ne mpo azala na leki ne moko mpe kuna akomi kobetela mpe ndeko ne leki ne mwasi soka ye na ndako me ye nini tala semeki na bino tala semeki na bino tala semeki na bino comportement akomi bino bapapa pasteur ntango mwasi libala azoya mpa na yo azomemelo masolo ya ndako na ye tolini nopesaka ye soka komi na yebi te soki bino na poto ezalaka nango réalité na bino ya poto kobala kotya semole na ye palambi na ye ipo ovandi ozeli batielo na mesa alia bole mpe ensemble nayebi te mais semeki anazo kose plaindre na comportement ya semeki na ye ya mwasi ya ndeko bandeko balandi 3 mois après mobali awuti mosala aye akoti na ndako ndenge ezalaka l'espoir akokuta molongani na ye l'espoir akokuta mwasi na ye na ndako bianke bakomi na baclima moko kaka ya bongo mais akutaki parfois na ndako parfois soki aye na ndako akuti ete abengi ana église obe ntango akoti na ndako amonika ndako kimia bon aleki na chambre ntango soki akoti na chambre nde asutuki atali bavalise eza te afongoli na bagarde linge biloko ya mwasi eza te amituni avoyage ake wapi abite oyo nazomona eza ya solo to ya lokuta azwi numero azwi telefone abengi numero ya mwasi na ye appel refusé mwasi abloke mobali o moto natikaki na ndako na ntongo na ye nazongi na pokwa nakuti biloko na ye te nabenga telefone ezo refuse bapel ezo renvoye bapel ameki obenga baninga na ye biso ya disant toyebi na so esika aza te toyebi tabengi biso te bon abisali moto nakoki nabenga ta mosu eza esika akendaka kosamba abengi pasteur nazongi na ndako akuti mwasi te nayebi te mpo na ye pasteur alobi effectivement abengaki ngai asololaki nanga me tomonana tosolola bandeko balandi mwana mwasi akangi bisaka na ye ake mpona nini talaka mobali bino boyebi poto nayebi te toronto yango ezalaka ndenge nini pasteur azalaki esika nini ye ndako na bango eza esika nini bala bimi lisusu ademare motuka ake epa pasteur akomi epa pasteur ayambi ye nde bapasteur balinga kosambela basambeli bien ke mobali azali kimbangiste bango baza na bango baeglise de réveil mais basambeli ensemble pasteur abandi koloba mwasi na abengaki ngai ayaki mpe awa ayambaki ete osololi alobi azozwa batorture spirituelle na ndako ya libala ndeko balandi torture spirituelle mpe ezala toyebi te mwana mwasi na alobi azozwa batorture spirituelle na ndako azalaka lese te na ndako na ye mama nayebisaki ye bandeko balandi nga nazoba maloba oyo euti ezokoengage kaka bango bato boza kuna na toronto kobeteli biso lisolo oyo
abi mama nanga benga kinga yebisi ngai ya yebi église kimbangiste ba melaka batu makila ah mobala mituni église kimbangiste ba melaka batu makile abi mosna yake mama nini mtaiba alobana na telefone abi mais ndenge nini mwaso ngana kibala na Kishasa ayebi ngai wuta to banda relation na biso ngana za kimbangiste andimanga en tant que kimbangiste ayebi ke nasambelaka papa kimbango wana maloba ya semeki abi yana biso wana to comprendre te ye moka mtasambelaka papa kimbango na famille mwasi pa ye na poto na pekisi ye te na oblige ye te na yebisi ye sambela esiko sambela mukolo yo komona olingi osadere esika nga na sambelaka oza libre na pekisa ye eloko te bongo torture spirituelle o mwasi azoloba ke azwaka na ndako ya ndenge nini pasteur abengelanga mwasi nanga tosolola wana libi mwasi nanga benga ye tosolola ma entre temps semeki alobi mama masolo ya vie semeki na biso wana asi pa akoli aza mwana moke te azonage na ba 45 ans abomi libala kotaki bakobala ye kotaki akozwa libala mpo mpo na biso avandaki abotaki nano te pasteur abengi mwana mwasi batie main libre mwana mwasi abina ndenge kaka na bimi na kozonga lisusu te mama nanga alobaki soki navandi na kokufa mpo bino bomelaka bato makila bambulu nyonso nasali na yo 2 ans na quelques mois na Canada okufi te nabendi yo makila te na memi l'église biso mpo okendaka te lelo après 2 ans et demi aloba nanga ke mama na bino alobaki na yo l'église kimbangiste bamelaka bato makila na lelo tozoloba couple wana eza ya kopanzana bino bayebozolanda biso na lisolo ya lelo soki mpe ekomeli bino na matoi ndeko mwasi ndeko mobali mpo semeki nde abeti lisolo lisolo ngo eza bongo mpo tobetaka masolo ya vie ya solo oyo eza vrai semeki alobi na ngai yana biso mpe akoki abenga mais aza non sous le choc makambo mwasi asali mwasi abomika libala oyo yayaka tovanda te pota mosu yayaka tovanda tokokomprendre yaka tovanda ezala nona garantie te yaka tovanda moto abiloko nayaki tovanda nake na ngai peti mais eza libala oyo basali facture tala kaka na biso na Congo facture ya libala ya mobali azouta Canada ozala lolenge nini abimisi mbongo na ye semeki abi libala tokenda ya na biso aboya bakakola facture ya libala apesa mbongo mobimba biloko nyonso ya libala apesa basuper kutu awuta nango ye moko kuna na Canada apesa nyonso atika eloko te mwasi wana lelo alobi libala eza te mpo ya boyi na ye église kimbangiste bende makila est-ce que solo église kimbangiste babendaka bato makila nga na mituni kaka motuna mwana mwasi wana azalaki na baambition mosusu azalaki akoma na poto mpo akima libala to mpenza abandeki kozwa batorture spirituelle na ndako ya libala semeki alobi bopesa toli bino baye bozolanda biso na masolo ya vie ya lelo basala nini mpo na lelo ezokende deja na 2 mois uta libala wana mwasi wana akei abi basala nini ndeko mwasi bato mpe bayebi yo bato bovandaka na bango na Toronto bayebi yo lisolo yo moko mpo oyebi yo moko mpe ndeko mobali lisolo tozobeta na bandi kokosutuka yango komituna leki na opo ani abeteli biso lisolo na famille ezosala bango pasi balobi nini
baya kosenga mbongo na bango libala basenga biloko na bango libala bozongisa po babalaki yo na kikukuma te babalaki yo bahonoraki yo bapesaki yo respect wana ya kobala batalaki mbula na yo te po na biso basi boyebi so tokomokende na ba-quarantaine mabala mpe komaka na kokoso mutu ya 40 ans mata likolo en tout cas po babala yo en tout cas ekomaka na kokoso me bango batalaki mpe wana te balobi babalaki yo na kati ya ba-quarantaine na yo d'age yayebiki nzambe akosala okobota no ménopause eza nano yayo kozala nango ménopause précoce te batalaki nyonso wana te bandimaki babala ndeko mwasi yo bomi libala yo ezaka na église de réveil mobala azaki mbangiste bango balobi yaya na bango lobaka papa kimbangu bakumisaka papa kimbangu awa lelo bomi libala basemeki balobi po yaya na bango na azwi décision te aza na sous le choc ntango mosu aza na espoir ke okozonga esika ozali soki olandi émission ndeko mwasi zonga nanu nsima kanisa babi mabe nyonso ezalaka na libongisi mabe nini mobali asali yo po esali koboma libala yo ndo yebi soki eza batoli ya mabe ndeko mwasi kanisa nde basemeki balobi bazokose plaindre babi bino bandeko balandi bopesa bango toli basala nini bakende kozwa biloko na bango libala bakende kosenga po ntango mosusu 2 ans bakonsome ya libala ntango mosusu biloko eke bongo to esengeli bakesenga biloko na bango ya libala mama bokilo esika ozali bongama po famille wana mpe badeside lelo facture ya libala na bango bokozongisa kozala mpasi totiki esika na bino bandeko balandi mpona masolo ya vie ya lelo biso tokokata likambo te kasi tokosepela bino bandeko balandi bino batali bopesa bandeko wana toli bopesa ndeko mwasi toli bopesa ndeko mobali toli bopesa mpe basemeki toli po bino mpe basemeki boni kokota mabala ya bato bongo soki ekomelaki yo mpe semeki na libala wana semeki mosaya kolo ekozala ndenge nini babioka basemeki balingaka basi bandeko na bango mibali te toyebi te semeki alobi yango mpo alingaka semeki na ye te mpo to semeki alobi yango mpo aza na susi ya yaya na bango aza na susi ya couple wana libala wana ezonga mpo bango balingaka bazokontinue kolinga yo yo ndeko mwasi omiyebi bandeko famille mobali babi bazokontinue kolinga yo bayebi te basala nini bayebolandi biso na masolo ya vie ya lelo na rubrique na biso ya lelo bosabone na Moyindo TV mpo bolandaka biso de temps à autre na Afrika telema obanda kozwa masolo ya vie bino mpe bato bozala masolo bolingi tobetela bino bobenga biso na plus 243 97 90 13 275 plus 243 97 90 13 275 bokozwa biso mam na WhatsApp bokozwa biso so bobengi biso bokomeli biso bopesi biso toli nini tokopesa na couple wana mpo basemeki bazozela nini bakosala par rapport ya makambo ekomeli confrère na bango na bandi eza lisolo moko po soki bolandi yango epesa mpe biso toli na bacouple oyo totikali masolo ya vie tozokoba tokobetela bino masolo bokose retrouver na masolo tokobeta mpo eza masolo oyo elekaka na vie quotidienne ya bato bokoba kolanda biso na Moyindo TV nde tokutani mbala ya nsima matondo mingi mpe merci na bino banso.